oya manga esute suka lelo oh osibiki te a manga esute a pour karinité ah bon ça bon on a rebandé nini tantôt plutôt te mais soit yo ya au milieu du village jamais au milieu du village ngabela au milieu du village oza contre ça pour Karine tinga koza pour Karine le rose au milieu du village kotaka ndako ngaka kende église yango po milieu du village mais sikoyo tozaka na place ka moko tokenda toenda panza mineti yo za ba fanatique no lingaka wana miso lingaka ko linga wera te na place ya jibi o linga jibi te na place ya we neti nga apa olobi era musala no l'accent pourquoi parce que le roi era musolo linga sango te le roi gloire yo langa tindi yo ba mike lo kamba ba tindi yo obeta biso 12 na émission na to bandoleka sute Sopio, kokata te sopio moni yo lelo pa osopani. Yo pe lelo sopani. Osopani. Osopani yo nem to sopani. Osopani zini lelo. Nano sopala te mais lelo pe na osopani. J'ai mis ma continuer. Ah, mama amour eza a tête de sa émission. Pardon. J'ai mal en bête du coup. Pardon zini. Merci mille chers internautes, nous sommes partout dans le monde où besoin d'un moment où et ça votre humble servante méta immortelle, autrement dit la clown de Jésus-Christ. Par toutefois dans le cadre toujours il y a actualité puis 100% analyse. Donc on fait dit que abonné qui singeleli, donc on zini na groupe de la presse bana pour ça koloba ya ngoto koi awa to pe na bandal a pour base na ba mingi ezala awa chez Dédé nene ro kanga bangwana e ba kende ba lelisi singa bon donc c'est que makambo ezero lo bebele on a yaki awande to nga to solola to partager na bandeko oh nini bazana pour ça koloba ba na bazana message o ba balancer ba lancer on a public na bango partout dans le monde o bazolanda bango ndeto za vraiment on a droite na nga na zini na gauche na nga na zana je m'aibeli groupe de la presse, bonjour. Bonjour, Meta la joie immortelle. On immortelle comme la fille de Jésus-Christ. Immortelle, autrement dit la clown de Jésus-Christ. La clown? Ah, la clown de Jésus-Christ. Pour nous, immortelle et longue. Donc, bonjour, nos fans Nanga Tubolingara. J'ai mis ma idée, les gros bébés de la presse congolaise. Charles. Sonne le babo sekara, sonne le babo musuna, on va candas, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ah tiens loba. Voilà donc vraiment pour comprendre kaka on va à la caboé donc ça la émission à l'amoureuse. C'est la bongo, mon boss JB Kumaluta le vrai pétro de Dallas. Ça la maka JB Kumaluta, mon boss. La bimbo tena Georges Louboma na Dallas, l'homme au cœur sensible, sensibilité à moto. Il va ne pas Georges Louboma et à qui me fait la main électrique na Belgique. Voilà, maman Célé, comme maman chérie depuis Londres. Maman Célé. Maman. Et ya mututé. Maman. Yvette Mbia, maman, moi kitoko, akose kamata meko kota. Na koma mwana ba mama maman Pierrette Luswa, maman Léontine Doli. Na koma de mwana ba maman Joséphine na France. Aïe. Vraiment, j'ai bien comment moi la maman, j'ai bien comment moi la maman, to fandika bébé. Bah j'ai ma koto babenga, fa j'ai ma benga non kika singezo la koto babenga. Bipai na bipai babenga bamboka ya baba de connaissance bamboka ba pa bazo benga bimeta. Mais il faut qu'il t'annonce sur le terrain. Oui parce que niza ko s'est passé kuna to ki ma 2020 c'est tout et tout. Problème en ezanine. Ngape na mama ele na nga 2020. Ah, beta titre 2020 na moni titre 2020 c'est bimité. Beta émission 2020 na moni ezo bimate ah na osandeni na meki kokota na bikota kotati na koti pe na yoki o nyonso tu elobami maana yepe na bandeko to sola na bango po makambo ya na maboko na bango ndeto sola bango to partager na bango affaire ya 2020 j'ai mai belé affaire à 2020 zini affaire à 2020 babi 2020 ba msusu ba okota te so engelo ba Karine ndia okota te elle quoi le royaume des cieux. Oh, nandinga da bongo le royaume de Seba tumsuba kota te. Elle quoi Karine na mukolo suka pona kokota na kibokonda likolo na 2020 ya kokota te. Sko muto yo lobi yango yo zanzambe. Oye baka ba vie ya bato ke mutu ba kokufa obeza nani. Oh, yo parce que yebisa nga gouvernement bimaki lobi te le 26. Sko gouvernement ngo ti mandat sila nani ngo travailler bien te ba kolongole kala mingi te. Yebisa nga nani.
Wana lobi peut-être non pas signé. Je me pose une question, tu pas signé. Ah, signé babi 2020, affaire à 2020, affaire à 2020 sur Kolo. Merci na maintenant de Batala Rabiso, merci na Paul Ventour et Mafouila, merci na Blaise Nteka, les Bogards des Srougar. Merci na Mandego tout bolinga azini comme papa Véry vient na tout bolinga Jemima gros bébé ba charge, ba bolinga Fenek Mokonzi, chef Mokonzi, na Mandego bolinga Ramuna, na Mandego bolinga Afifi. Merci na Maïsa de Breda Mutudi moi Mutudi Ker. Avant na banda, non banda na prière Mikolo. Ah oui, non, on a prière. Attends, nous sommes au banc à 2020, au banc à Mamba 2020. Et il y a la moutoumoussou à Zané Pendoki. Et il y a la moutoumoussou pe vie na yesa na kindo. Et puis on a manette, excusez-moi, internet, bo excusez-moi, on a manette pour na mona bien. Il y a un chapeau ana. C'est comme on a la prière na manette na chapeau non, à ça la sans manette sans chapeau. Té. Ah ouais. C'est la prière moussous. Bien aimé aux otalanga sikoyo basakana na nzambe te lokwa biso to aba chrétien to ndimelaka nzambe to croyaka na Jésus Christ na lingi bana membre place nyonso bozali bo prier na ngelongo et internet makambo ekomi siko eza susu ya nzoto te et ya délicte ekomi siko ya molimo. Parce que Koloba Karine Mokonzi kokufa a comme 2021 komi kindoki. C'est que bazana clic. Le quoi biso baba nzambe photo temela bana na prière. Na telemeli molimo nyonso ya mabe ya bandeko oyo. Basa kolinga ndeko na biso ya mwasi Karine Mokonzi akufa. O esa volonté ya nzambe te za volonté ya bato mokili. Na telemeli bango na kombo na Yesu. Et lelo na koloba Satan azalaka te mais batu nde baza balata ilamba ya Satana na telemeli minimo batu tu balinga Karine te na kombo na Yesu. Amen. Ah, prière, prière, prière. En tout cas, il y a Sambeli prière. Babi l'autre qui est pôle. L'autre est bon, mais ça n'a pas choté. Pour nous, vraiment bientôt, mais ça n'a pas malembe. L'autre est ok, malembe. Affaire à 2020, bon, tellement on travaillait trop. Na mo inga koka mo ite. Yango salinga bongo. Affaire à 2020, na mo ma bezatin, na mo ma be oyonde qu'on a biso aloba kiwana te. Par rapport ya ba dire na ye. Pardon, na botolo micro ça yo avec respect. Yo mon ma Mike alobi au moni on sepel nango Karine. Par rapport ya ba non. Par rapport ya nini? Non, par rapport ya ba dire na il faut que l'andarate, il faut to l'andare émission et bande te na ndenge komaki aloba. Ye alobi a se repentir, ce qui a se repentir. Par rapport ya nini ye moko Mike a monté mama s'il vous plaît madame. Soro yambanga tikelanga terre oloba. Si on te na hotelema. O katanga maloba sona lobo katinga maloba yango. Karine a repentir par rapport ya nini? Tozana ba musicien congolais ba boma batu. Ba repentir nanu te. Karine a boma mutute, Karine a ba délire na ça en internet, le leur comme chroniqueuse. Et à Saline Nzembo na normal pour na attirer bato lati et la okenda piscine te, okenda piscine te. Et puis m'golo piscine ou comprendre que kenda ta invest. Na mono kenda ya kinkole. Place ba doit rebeller. Par rapport non le biga repentir ba repentir par rapport non Karine a lati yaya toi na 21e siècle so le bi toi ba bantu bien si toi ba bantu c'est le téléphone ou ton c'est ya secteur la kalamunene na poto bana bana mi keba so na poto ke na France ba tang sa bana sexe na aso ya nini Karine atika mutakala à moitié ni Olobi à moitié ni et bon à moitié ni ya mutakala lo bana ni yo à moitié tiens moitié point lo la moitié lo ba Karine atamoli ni te non lo à la moitié ni c'est la ni te bref o to lo beleza mambu ya biema Karine te parce que a sa carrière ni o to lo beleza ke bandeko oyo ba sale miso bi Karine okufa na 2020 yo no ba no okufa na 2020 au CP nango mais ba parents ba ko piquer ba Chris c'est que ba bomba moi j'espère que otambola te Karine a bien ba parents na e est-ce que bolande no Mike même yo no zaboye
même yo ndongo za boye soki lelo Karine akufi musalo lem so sango su bientôt zo avi wapi ba vie na ndeni yebisaka émission ni yo salaka oyo yebisaka ba émission ba basala na gisasa oyo nana tala makoleka Karine ki oyamba ki no lugelanga mutu mongo oyamba oyo asala ba ville roi Karine na salle émission na chaîne ils en a 200 et quelques abonnés j'ai mis maïbela yebi na sala une semaine 30 000 vues mais émission chaîne ils en a 200 il y a ba titi yebi chaîne ils en a 200 et quelques abonnés na yamba muta théâtre comment les nains Samantha donc na yamba Samantha la sala chaîne ils en a 200 et quelques abonnés Samantha Oamulai, Samantha Oazapa Modero. Maman, le bâtisse a 200 et quelques abonnés, mais dans cette émission, 30 000 vues dans une semaine. Yoka, merci beaucoup, félicitations à ma vie au Salagi. Mais Yoka sonne seulement mot. Na minute yo, Karine Mokonza d'autorité morale, ou même yo dans la quatre plateforme. Oui, pourquoi? Loba non. Bon, Loba non non. Non, non, non. Ça va, merci. Ndeto sa l'émission Lelo. Souka na yo Lelo. Oyamba suba batanga kumba Karinité na chaîne yo yozo sala non yo ko pesa en condition parce que nga na journaliste non yamba opinion chaîne nga mon émission nga ça tout sauf rien donc je parle de tout sauf rien naza na invité mon côté ono yamba te no yamba mutu no se sengi na ya neti lelo mai mbisi koto mai zo chola ngamba bazini na ye awa so que sengi boy na ke na silisa Président Joseph Kabila Président ex Nabiso Joseph Kabila Aza autorité morale ya FCC où ils en a 326 partis politiques oh yaza numéro 1 to mona ki papa na biso bati lu kwebo ya ko telemelaye ba longo la gi ba exclure yi ozo comprendre nga so Karine Mokonza d'autorité morale ya internet pourquoi na loba bongo na silisa non on a tiré longtemps pourquoi autorité ba site nyonso o salama na potona ya Congo o balobelaka kombo ya Karine na kati seke ba na kati ya plateforme o Karine as autorité morale lelo so koti na ba site nyonso so tali be émission même yo moko sala émission ba yambi comme fille on est Magali Kongolo mais te ba tie photo ya Karine o lo bananga nini o ngolo ba ke o ba tie photo Karine erreur o seki non, c'est que Mambo Loba. Non, c'est que Mambo Loba. Mambo Loba. Non, Mambo Loba. Et quand tout est bimé. Yoga, au Solana, janvier, au Solana, Birité, au Solana, Yamakor, au Solana. On est Baba Maël était. Bon, Baba Lenga Maël. Oh, yo Solana, dans ça. Koyambanga est souté. Souka Lelo. Oh, aussi qui te a manga souté a pour Karinité. Ah bon, bon, on a rebandé tantôt plutôt te mais soit yo ya au milieu du village, jamais au milieu du village. Ngapela au milieu du village. Oza contre ça pour Karine, tinga koza pour Karine. Le rose au milieu du village. Kotaka ndako ngaka na église, yango po milieu du village. Mais sikoyo tozanga na place ka moko tokena to na panza mineti yo za ba fanatique no lingaka. Wana miso lingaka ko linga wera te na place ya JB. O linga JB te na place ya neti nga. A part Olobi era musala na l'accent pourquoi? Parce que le roi era musolo linga sango te le roi gloire yolanga tindi yo ba Mike lo kamba ba tindi yo obeta biso 12 na émission na to bandoleka souté. Sopio, kokata te sopio moni yo lelo pa osopani. Yo pa lelo sopani. Osopani. Osopani yo nem to sopani. Osopani zini lelo. Nano sopala te mais lelo pena osopani. J'ai mis ma continuer. Ah, mamba amour eza te to sa émission. Pardon. J'ai mal en bête du coup. Pardon Zini. J'ai mal en bête. Zini pardon te. La émission est souté. Pardon, non le bakanda. Wandol bani. Détourner koloba par rapport à 2026 à Zolosko. Yo lo bakana. Zinia sili kite, est-ce qu'on a kandeni? Chérie, bébé, Zini mon cœur, mon amour. Eza biloko la nganga moko na rolie biloko la ngai. Oh, nzambe la nga. On est en 2020.
Zina le bazar la raison malgré que nga pena comprendre que les gens ont 12 na tindo. Non, Léon na boé naza juste au milieu du village naza la pe bongo. Nga naza journaliste écoute, j'aime s'il te plaît. Wa mutamaele aux intellectuels même j'ai zini da telemiana. Am tamaele am tumtu sala ka ina ebi. Mais ti telemiana akamusinga. Oui, amen oui, amen oui, amen oui. Ah, chance azongi. Yo na ebi solo mo. Na chaîne ya Ken Mpia na mutu moko lingate balega ba démarrer maniqué. Jamais de la vie. Même chaîne babi Karine okufa na 2020. Yango siko ne problème. Mutu moko lingate ba démarrer. Yango biso ba journaliste to sala. Kuntubiriki mutu munene mukuse makomike Kuntubiriki. Na otanga komote na bi Kuntubiriki. Yelo ko bi Karine okufa na 2020. Bon, c'est ça, nous capable pour à lobby, après si vrai non il y a Karine Yamboka, combo il y a Yamboka, après si ba identité, après si s'occuper mani, s'occuper combo mon mani. Ye maman Karine. Ye maman Karine, ma Charlotte. Ye papa Karine. Ye papa Mokondi. Aye bien le loté. Aye bien le loté na nini. Comment y a kan internet, si on se cobino et bosili quel na lobby il y a internet ya na nini. Ana nini na minicho. Aya internet kala na nini. Makambu ya lobby à part non mamba 2020 stolongo liango. À part non mamba 2020 stolongo to chama pas dire. Siko, bino boza ko accuser par rapport à quoi? Pour révéler Batou. Révéler qui est Karine. A révéler Karine Yamboka, vrai nom à Karine Yamboka, c'est ça. Il faut aurait pas de Mike Lokamba. Omoni na vie hein. Même yo, soza motema mabe au progresser té. Soza jaloux au progresser, jalouse au progresser té. Soro envie au progresser. Jaloux. Bon yo mon raté. So yebi ça d'après pardon. Ma question c'est ma réponse c'est ça. On a droit à toutes nos questions avec tout le respect que je vous dois. Na les Karine na succès d'internet yo. Karine. Ah, dans la succès ma casse internet. Ah, ya mutaka. Attends, mais question il y a ignorance. Généralement, on tout à la sur l'internet, on me cause non, yo moko na mikosi. On me cause na. Azona si yoka non. Il faut qu'on se dise. Non, quand ça, non quand ça toutes les questions pour même pas répondre yo. Non, quand ça te. Non, ndenge bino bobi que non. Mutu aleki na insister na internet ça zate. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Na le o c'est trop mon soin émission té. O c'est émission té. Na le kiene, na le kiene. Bon, siko, émission c'est yanga, bino m'a invité. Donc ndeko zabo siko ke malembe makamba oganga koloba koleki sa voix sur nga ezate to ke malembe. Oh bango balobi sana ngosh ke bango mibale. D'après bango mibale babi ke nteleki Karine succès. Internet azate. Yo, tu n'as question té pour ba réponse eza ya bi ba question eza nga ba réponse eza ya bino. Nous en droit tu n'as question té. Wana sana ngosh ke bango. Nde balobi wana eza bango. Siko. Omoni batu na mino ne bayara. Omoni, ouais ben bien qu'on met d'appel manqué pour cette émission. Attends ba 70. Zini. Nabi Jemima na bien appel Jemima mais test ko ba 12. Mutale Karine succès na internet ça té. Oba no tangela ba combo ya batu oyo ba na succès. Tanga ba combo batu té zini. Tangela ba combo. Na zona pour tanga ba combo batu té. Tana beto liko fo ebi. To bunda. Obetanga to bien. Neti ngape obetanga te. Neti ngapenza obetanga te. Banda le otim kile kufa. Yo so lève solo mo. Banda le otim kile kufa. Neti ngameta obetanga te. Moni yo. Tozongi koto yo. J'ai même beto ngito de les annoncer na biso émission pour ton déjà que non. Omoni logo la pardon na si c'est la bonne émission. Omoni logo yo ra moi ça Mike Lokamba. Logo abino ba yo ra mi kuse. Wa moi ça Mike. On t'a la son de talent. Ata talent, j'ai même la lecture na mula. Logo yo ra moi ça Mike atindi yo. Pona ko humilier biso. Merci. Madame Mike. Madame Mike. Vraiment. Logo la yo ra moi ça Mike. Voilà, on les a engagé yo jamais de bon on a engagé yo on a ensemble ça là. Donc on les a engagé yo. On les a engagé bino mi balé. Donc on a engagé bango mi balé vraiment ma chère amie internaute partout dans le monde au Bolandanga. Tout le comment on vraiment na suka émission na biso a o esengé na to solo la mela mo to solo ngo zate po bango nyonso attention bazaka likolo. Contradiction awa. Vraiment. Elle a engagé ma boanine. Posa fimo boy audacieuse.
hein afimo boye so moni mutu abuka na minu mupanzi aho hein c'est la classe pour terminer Karine Mokonzi autorité morale mutu alego na siksa zate so bazo tia biso ma micro bo eza pona yo journaliste net auti boye auti bumbu na se jamais de ma vie na ebi ku tata bongo na boye moi bumbu na yenda bumbu une fois yo saka émission ya découvert non dans ebisae non ebisae moi bumbu moi bumbu na linga bumbu makasa nga bana bumbu mais na zwa famille kunate na yenda une fois na musala ya découvert donc il faut y bango bien non donc so na zwi famille kuna bata bumbu so ba wala ngala mama bo beng sanga na quartier na bino na ye sanga bia pona linga bumbu makasi bana poto batutu botala na biso merci bo comprendre et allez moi batindi What's batindi wana bo bana na tindinga na journaliste à Moutouté non écoute naza journaliste à Moutouté naza fanatique ya Moutouté na osande musala naza journaliste à Moutouté na pe fanatique ya Moutouté na osande musala to katinga muna otoye j'ai mis mot de la fin na yo pour l'émission lelo nana sisi na nuté meta et le sel nga pasi non meta zela meta zela oh to sala musala on travaille meta oh to lande boani attention yo mo ebike no sinya ane muto sala bien tina lande te tala to kati mission pour battre na bango ba ebi na bango ke zili na zana muto sala ke bien te j'ai mis malobi na kata na nga